Bande konangai balandi ya Gilmas Music Channel nabiki bozebele bozola nanga o eza sujet moko très contradictoire o nazo bimisa nazo linga na loba na pesa point de vue nanga concernant ba fan ya maison mère. Tozana deux catégories ya ba fan. Ezana ba fan ya génération berceau na ba fan misusu kaka ya normal ya kalawana na ba fan ba amateur ya bonne musique, ba amoureux la bonne musique, bango pe bazali. Alors bandeko ndenge nauti ko landa ba fan ebele ndenge bazolo bela makambu ya président Golf Kizola na soki Odile Manzaka, je pense que ba fan ebele bozo sala ba comparaison, bozo sala ba bozo pesa ba point de vue na bino, boza ko se tromper na makambu ebele. Boza ko se tromper na makambo ebele, ngape na ko se tromper na makambo ebele po na zanzambi te, mais en tout cas na ngina pesa point de vue na nga na likambo wana. D'abord avant na kota wenge maison mère bazana album o baza ko bimisa. Bazana single na bango déjà départ unique eza sur le marché. Et loko na bandi ko mona déjà ba fan ya Wera Son, ba vrai fan ya Wera Son bozolinga ko se distraire na ba polémique ya pamba pamba oyo ko memela bino eloko atamo côté. Bobo sanate ke tozana défi ya ko télécharger banzembo ya Wera, tozana défi ya ko promouvoir ba concert ya Wera, azana deux concerts oza ba concert historique na année oyo. Grand Paris Arena Grand Paris na Adidas Arena. Eza ba concert moko historique so boza vraiment na liso akotala, vous verrez que eza tozana temps ya kosaka na lisusu te, tozana temps ya ko jouer te, eza temps ya kosala promotion. Soki tozana posa concert ya Wera Son e Simba oyo ko beta makala mingi te, ezala Accor Arena, ezala U Arena, concert oyo ko ya. Soki tozana posa e Simba to continuer ko lobela ba prouesse, ba force artistique ya Wera Son ke kokota na makambo ya Odile Manzaka sali boye, Golf Kizola za boye. Totala so to bandi kokota moko na moko kotala ba force ya Golf Kizola président na Odile Manzaka, mutu na mutu azana apport na yo na important. Bobo sanate ke Golf Kizola aza coproducteur, aza pe président ya ba fan club. De poste wana eza ba poste moko ya pamba pamba te. Eza na tina Wera na ba mama Claudine Kinwa ba soki bango tunyoso bazalaka wana ba pesa ndeko na biso Golf Kizola force wana. Eza blagi te. Ba responsabilité eza wana baza ko dépasser ba mbongo ebele, bazo sala makambo ebele po ba fan club ba makambo ebele et se maintenir na mboka na groupe ya Wenge Maison Mère. Alors soy botali avant concert ya Arena Grand Paris, ba oyo balandaka ba information ba musique ya Wera bokotala ke Golf Kizola, je peux me tromper encore une fois, na ba plateau nyoso aleka pona kosala promotion ya concert Grand Paris Arena, nazolobela Grand Paris Arena, ezala Sankara Dekuta, ezala Odile Manzaka, ezala babiso biso tout mutu ata moko te akomaki na niveau ya kosala promotion oyo Golf Kizola salaki. Communication oyo Golf Kizola azalaki nango ezalaki communication moko au-delà ya attendement na ngai. Je ne pensais pas que Golf Kizola akoki kosala promotion marketing na niveau wana. Il a parlé de l'artiste, il a vendu l'artiste Golf Kizola wana. Maloba zalaki nango na ba nanini na ba nanini na ba plateau akendeki na ba soki elengi ya Congo, azalaki na ba place ya nani ya solo la vérité, azalaki place ebele, je pense pe na epa David Mumbele bango tout akendeki kuna pona koteka image ya Wera Son. Pendant que ndeko na biso Odile Manzaka ba Sankara Dekuta bazalaki na Congo, Sankara yaka na poto azonga kama atikala jamais ko sala ba émission otokolo ba salaki émission vraiment ya promotion ou bien marketing ya Wera Son pona concert ya Adidas Arena ou bien Grand Paris. Mais soki botali na batu nyoso baza na poto oto yebi ke Golf Kizola azaka ka président, mais asimaki musala ya promoteur.
asimaki musala ya marketer Golf Kizola kaka wana na ba plateau nyonso sa kofinga na batu ya bapecho baleka na wenge na bao baza na wenge na ba adversaire awer atikala jamais kofinga maloba na et puis tout le monde était surpris comment na Golf Kizola ndenge aza kosolola wera ezalaki eloko moka ko et pona nga personnellement il a fait un travail de titan. Golf Kizola avait fait un travail exceptionnel. Bozonga pe na concert Adidas Arena. Tokene malembe. Le même Golf Kizola que je ne connais pas, je le vois seulement à la télévision comme tout le monde. Il a approché nini, a salaki approche na ya marketing ya Adidas Arena sous autre aza ko invité ba musicien ya kala ya wenge, aza ko invité, aza ko créer cohésion entre banani ba musicien nyoso ya wenge ya kala na ya sika, et puis aza ko sala toujours promotion ya kolobake concert ya Adidas kozala exceptionnel. Mutu na mutu fois mi sombe la billet po azanga na événement oyote. Donc il était toujours là. Mais lelo tang boza koloba, boza ko tchaba confusion entre Golf Kizola, soki nani Odile Manzaka. Odile pe une fois il faut toloba vérité. Aza mwasi azo sala makamuna marque na ye, ayebi pourquoi za na poto. Ba Golf Kizola wana ka batu bayambiye, ba pesi ba orientation, baza ko sunga ye parce que aza mutu ya sika. Il faut koloba vérité. Mutu ya kala ko sunga mutu ya sika. Mais na minute osoki makambo ezo ekomi ko mata mafuta malembe dine part ngai eza problème ya Odile Manzaka parce que Odile attaque petite sœur attaque pe mupaya il fallait qu'il y ait un meka komi kitisa soki problème ezo ko leka boy yende fois leka na réseaux sociaux aleka na télévision ko nini kotia climat ya entente entre bango parce que tant to moni Golf Kizola na studio. Golf Kizola aza serein, aza toujours ko garder calme. Mais Odile Manzaka, aza na tendance ya komi mona déjà que y aza danser bazolo belé mingi. Encore une fois, Odile Manzaka aza ya sikate to moni na bapoto ba ye na makelele puis esili. Soki Odile Manzaka asali kebate. Ngai pona nga. Akoya ko sila pe. Tala batu ba lobaka lokola Bakarine Mokonzi. Tala batu ba lobaka lokola ba Jael Show. Botala ampleur ya Jael Show ya kala na ya kilelo. Jael a komi kozwa po asolola il faut afinga. Po batu ba landa il faut afinga. Nazo banga ekoma na niveau ya Odile Manzaka. Abanda kufinga finga pe akoma na stratégie wana. Odile Manzaka attaque membre ya wenge maison mère. Eloko na kosenga na yo attaque ndeko na biso famille ya maison mère. Golf Kizola toza ko benga ye président ba fan club mobimba. Donc aza président na yo pe. Kosala clash na président na yo te. Soki un jour Golf Kizola pesa yo loboko. Zala reconnaissante. Parce que tolobaka ba ofere baza ba ingrat batu boye na boye. Golf Kizola soki atiela yo loboko ba mama Claudine Kino wana zala reconnaissante Odile Manzaka. Problème oyo elingaki koma na niveau oyo te batu babanda kolobela yango. Soki otali bien batu ba betaki yango 40 mais ba komi kolobela yango c'est parce que ta mususu yo Odile Manzaka nano zui elate ya kolobake awa na lekisi ta mususu ou bien que oza tamu soza pe na raison tango mususu. Mais tant que tozo koma na kati ya famille maison mère silisa makambo Golf Kizola toyoka kaza na restaurant kene na restaurant ne beaucoup na bosolola tomo na bozoka nga ba photo ta eloko moka ko lakisa ke image moko ya bien ezali ezala teke couteau tiré Golf Kizola a suspendre yoko to boy na boy bote na boy attaque président soki amoni ke ozole kisa ko loba suspendre ezate na ndenge eza na façon ko boma moto entre tamusu ibino na batu ya BCBG mais na ndenge moko te ke non suspendre bo eza façon pe ya ko lakisa na image ke basepelaki na makambo lobaki te. Par exemple Golf Kizola attaque président ponanga azalaki na droit ko loba likambo wana o bazana kini kuna baloba bilobela mais Golf Kizola azalaki na raison ko sala parce que c'est lui le président. Koki koloba na makambo yo okendeki bien te
tant soupe bapesi yo punition te banini bapesi yo soki suspension te mais na ndenge ya kolakisa image vis-à-vis na par exemple JB Mpiana alobaki yango ebimisaki pe image na ye déjà bien que no bango bazolinga te ba inutile wana babilo akofinga finga mais na kunzu kuna bokosola na bilo makambo mususu mais tango ko makambo koleka na réseaux sociaux ngana sali boy ezobimisa pena image ya bien te ndeko nanga Irene Mabweni so na sali contre état bo contredire nga bozala kaka te keno na sali bien place ya mabe bolobaki na sala ki mabe Christelle MM oyebi yo moko ndeko nangai Patricia Edouarda bocha ba commentaire na bino tozo continuer toujours ko soutenir Vieux Nabiso de la Forêt avec album Morote na ba reclin na ya sika bazasu ya sikate orchestre Nabiso ya maison mère ya ba Dinara ya ba Inongo ya ba catholique orchestre wana de orchestre Nabiso musique ba pesi biso toyoki pièce rare Fatoumata ce sont des belles chansons ba mélodie kitoko olea ko bunda ko swana tokende na ba streaming to télécharger banzembo wana to yoka yango to pesa yango ampleur lelo Maimouna je pense Maimouna Fatoumata pardon eza na 1 million de sa vie na kati ya 1 mois 2 mois to continuer to komisa ngo na 5000 to sala challenge ba 5 millions olia ko sia makelele Golf Kizola sali boye nani Sankaraye boye Odile Manzaka boye eloko wana ekomemela wera eloko ata moko te Golf Kizola aza coproducteur ba Masai Production aza na musala munene azosala pembeni ya wera son to pesa ye respect boyeba ko limiter ba langage na bino vis-à-vis na ba oyo baza ko pesa bino valeur ngamtu na bino Gilmas a plus